Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Ba fana nga nyonso sika bozomi partout dans le monde. Botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV ngolo bani. Congo fungula misu na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc ce qu'on a besoin ngai, kotaka na Congo Zibula Meso TV ko mona ngala validé. Et ko zo biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na galera na polaki. Et puis na zo ko lobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais mon so ko bisa trouble ngala validé na bitike patata. Patata zo mwana yo. Ngala la banzala mini na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la validé ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Bon na loba. Na zoki te et puis na bisa trouble. Bonjour partout où vous nous suivez à travers Congo Zibula Meso. C'est grâce également à Maman, la reine Omba, la patrona, la Katia Bundes, Babi Mikolo, Maman Azana Autriche. Ouais, Maman Azana Katia Autriche, bon séjour na Autriche, Maman, à côté qui Autriche tombée, venir faut sentir quoi, la patrona, la reine Omba. Mon thème ya maestro Katou Seko, Allemand noir. Voilà ba patron na kati ya Allemagne quoi. Voilà la pesi bino mbote place bozali mbote na batutu balanda Vasco Pango leader l'héritier de la presse congolaise. Lelo to solo la mingi ba système ekomi na kati ya République démocratique du Congo et moko pe kati za rapé ya rapoto système o ekomi ba jeune garçon na ba jeune fille, ba jeune garçon na part na bango ezaka ba jeune garçon te mena ba papa part na bango eza quoi komela ba biloko moko ezo bima awa na Congo ba boma mama ba gene ba quoi donc ba biloko moko ba produit mo stimulant oyo ba to bazo mela awa vraiment ezo sala rage et comme pena ko boma bato. Je ne sais pas c'est dit à quoi yango bato ba mo mela biloko wana. Alors, je ne suis pas seul sur ces plateaux et je veux que la fille a animé des émissions oyo comme ça to partager ngana yeto sala comme analyse pour lelo Congolais a commis un niveau moko boya ko sangisa biloko na nzoto na ye po pesa ba force po pesa quoi to éviter ya rolinga nazana concert na ngai awa Irene Meta yende mta ko guider pena émission oyo ndenge to continuer nango. Voilà, la PC déjà passe quoi. Bonjour Irene. Merci, bonjour, merci encore Vasco. Nandenge au répondre na invitation nanga ya ko sala analyse oyo lelo en tout cas na bengio peto meka kolobela likambo etali ba boisson stimulant. Oezo melama partout na Kinshasa na Kombo entre autres. Boma mama Londokas Kita mata Tina Mugomoro soki banini en tout cas ezo pesa pasi. Est-ce que toko koyeba yo en tant que mobali eloko ni eza à la base ke bo mais la poso na mina tuna elbi eloko ngo eza nini parce que to kenemo musika yo na yebi ke maele za rebele to yeba nanu eloko ni eza à la base ezoti na ba mbali ba mela ba boisson stimulant po bazo mela lelo. Voilà, merci Meta pour la question là, c'est une très belle question. Na vie à lelo moni monde des ko évoluer. Maramamala m'a évolué, il y a ma BP qui a évolué. Si je peux dire lelo, ce qui est à la base, il y a comment on a niveau, il y a un système satanique. Comment le jeune, quand il y a jeune, papa, ils ont voulu faire une chose qui est à l'icolo à moi si, tous passer rapport à moi si, à comment plus puissant, plus fort à dire. Il y a un moment où il faut forcer nous autres. Et de base nango ya ngwa ba ligne kaka zalaka donc azala a umela na nzoto likolo moi si po yazo mona ngo kazo satisfaire moi si mais quelque part ils ont bomela nzoto base ya makambo wana izawana nation. Donc si je comprends bien ça phénomène moko satanique donc to alinga corriger na nzambe donc ça va pratiquement contre nature ba sa puissance c'est la puissance mais comme ils a pratiquement un peu courant ces derniers blocs on les autres tekama partout, terrasse, boutique, pharmacie, oyo ils ont ça la queue, même ba boisson te barakala. Oya ba bière brine, ba bière moko pe ça kamo makasi, ba commencer la on juste ba comment préférer yango na place ya biloko wana mususu. Est-ce que monite que cause na conséquence moko ya makasi to ya mabe ikola nzota mutu?
Voilà, Irène Meta, premièrement, nous autres, nous avons biso batu, nous avons un sala, nous avons un spécialiste à Maramouanati. Mais tant que pratiquant pour nous avons un sala à Maramouana, mais si tu comprends bien, nous autres, nous avons un biso naturellement. Avant de faire des trucs pareils, il faut manger, il faut bien manger. Tu vois, au lieu de bien, il peut préparer spirituellement, donc spirituellement dans le sens qu'il faut aller en esprit, hein, ils ont vendu, ou bien qu'ils ont ça les logos, ils préparé à moi, na mutu ça la naie, ou préparé à moi. Mais ce qui est aujourd'hui les lots, ils ont dit le bagi phénomène moro un peu satanique pour commis mutu, alors c'est préparé. Au moins la batum sous ça la crise pour la nini, ali était a préféré amener la babiloko ana, ba neti ba boma mama ba power ba nini. Même sous ça tamolagi toute la journée. D'abord, tant qu'on sali bongo, faut paiement. Autant que sali musala na yo aussi si au permis au lieu. Parce qu'on a bakisoma muke, ba produit en opé composition en yebanité. O ezana 50 nzete na 4. O 260 nzete 50 maladies. Mais ba produit wana biso to okuta lango, net musu ces autres traités nzoto par rapport à quoi? Tant qu'on mela, on faut mélanger comme kir. Au moins, muto appelle ça, muto a sala kisi ba traduit praticien ba expliquera très bien. Réaction à qui si nanzoto et puis ça force mon mais force là yo profiter dans ngote au salamara mwana réaction à qui si nanzoto ça que ils ont longo la maladie ils ont pèse au fort après ba temps au la séance on a kir ce qui resili ne au salamara mwana mais les gens ne comprennent pas bagoya a ju qui si wana abandi gomela directement tant on mela abatina nzeta munene je sais pas ba benga mugombo non mugombo za ba produit za ba kisi pe traitera nzoto na maladie mususu ils rappellent kolia yango balia kango et traitera barin leti ba kimbiolongo et traitera barin d'après ndenge bato balobato yebi ba bokoko baloba basela ngo pe ba kisi mususu bazo tchana ba produit pour na traiter ba hémorroïdes quoi que ce soit mais oh ya lelo est commis que au vandi au mona pour récemment il y a eu 3 jeunes na gene na kati voilà na ba gene na nyoso c'est quoi manque de confiance de soi p les arrière-pensées. Tu vois, on a récemment, il y a eu 3 jeunes qui ont kufa. Suite, il y a Maramboa. Papa si bango power, ceux qui boma mama, ba gene, ba XL, nyon so ba sangi si ba meli. Alors, je ne dis pas comme un docteur, hein, nazo ba réaction et salami automoni que bilo qu'on attend au meli nanzoto. Net aux arabes. Quand tu vas faire le truc, chose passer rapport, bâtiment qui est comme relevé. Sur au tamboli pena distance au monde a un bâtiment qui est comme relevé. Babilo qu'on a ba melara. Échangera bâtiment qui ils ont commis ça plus élevé. Alors, tant on mêle le logo auquel les sources ni sources ils ont matissa bâtiment qui ba crise est commis. Ou sur les salités sur aux anticorps à ma casse et supporter maîtriser qui au boma anticorps. Réaction en à la plus tard que au comme on a faiblesse sexuelle ou les banzoto donc au monde que maramususu il faut qu'à intervention et loko wana mais les lots peut ba jeune mingi bazole la Congo bazole la ngonje nazo chama swana maite nga on dirait ça suite biloko wana tendenge ozolobe la penza na sentir idée yango zo correspondre logique na doléance ya batuni bazole la wana eza barrière pensée toza biso tout batu ngala loba à chaque fois biloko na zaka comme ngamo na boya biloko wana nyos pourquoi toza ngape na jeune à vivre comme tous les jeunes j'ai des sentiments ba jeune tout bazar ngo mais j'ai de maîtrise pourquoi na otala futur lobby quand je prends des trucs là au mela hein âge nous en muki alors so comme na âge zo sengo mela biloko wana qu'est-ce que tu vas faire ils a barrière pensée quelque part aussi moi je condamne les femmes comme en tout cas de Vasco. Non, la chaîne on a laquelle voilà. Ouais, je condamne les femmes mais na continue pourquoi tu il y en a quelque part moi je condamne les femmes. Il y a moi ça là qui au mona bayaya so ayebi gazu moi si moi munene akemba akemela kisi ou ata ko moi ça munene te mais ba komi ko kanisa kaka mingi so azala moi si fois la plus super azala donc likolo alembate asala te or eloko wana esengaka tango sali première réaction na ngo salama deuxième salama peut-être voilà mais tant que ça la yango réaction moko ezate ce n'est pas les sentiments d'amour ça nango sentiment te au sala ba bloco je pense que c'est ça voilà merci confrère Vasco pour l'intervention na yo je rappelle
tozolobela ba boisson oyo ezo-stimuler bana mibali bandeko na biso. Nazo rappeler lisusu que chaîne na biso za caractère pour na koloba religiosité mais dans la ligne moko boye tozo sala analyse oyo pour na kopesa conseil na bandeko nyonso o bazo sala yango lokola eza mabe batika na yango na toujours na cadre à sujet na biso c'est ko yeba que Bible le na biso que contentez-vous de ce que vous avez. Donc on vient libanda tenzamba pesi yo mobali makasi oya pesi liyo mais yo lingo bakisa toujours pour na nini mais biloko wana ba sel nango na composition ba boisson wana zo stimuler na yebi keza ba plante naturelle yemo nzambe tant masala ki yango azaki so bataye ba que likasa o na likasa o soko pesi muto pesi makasi boy mais comme kosala d'une manière ya kopesa nzambe lokumu te ya kosala que ekobo ebakisa mali susu ndeti moi ba poussière ba ndeko na so batekaka comme nango lapin yo sala rage na nenga kosaka te ndeko Vasco na ebisa yo so ikara mutaleki lapin te lapin dans lisumu comme consommer loko eloko mususu o wana pe na 25 heures donc no stop siko soko sali 25 heures peut-être na crise dango ya mboko liaki no bien te peut-être motema na yo otala rango bien te okine ndeko Vasco alobi okufi na yo soki ndenge nini o kutala biso likambo mukonza mboka boete yango na pesi conseil na bandeko na biso nyonso bolanda analyse na bokebi nyonso po eko apporter bino quelque chose. Je dis merci à ma patronne Chantal Ayao place aux abambote na yo maman sans oublier papa na biso Blaise Zakala. Toujours continuer l'émission oyo pour na kotel sabino que makamu to sala ka pesa nzambe lokumu ndeko Vasco likambo na utkoloba tout à l'heure ya lapin olingo condamné bana basi est-ce que lapin pe na kati wana mwasi asali. Voilà maman meta na comprendre te lelo Congo eza mboka oyo eza béni eza faut comprendre pour na bengisi yo la tipo ya mwana mobali nga mwana mwana na yebi ke era ba mama pour ko nazo pesa temps oyo makambo ezo salama. Tout en temps, Maramoto Omona, c'est quoi? Et ça, je pense que c'est en Europe, Amérique, partout, dans les bandes des alliés. Et ça, quoi? Moubali, à un temps, Moroboé, à Roya directé, à Salamara, tu vois? Mais ça, c'est qu'il faut créer les yango biloko. Au monde, et ça, temps, on a été. Et ça, que tant on y est, mon qui na minute, on a capable. Pourquoi nous autres, tous se sentir comment? Naïbi kende na ye moi malaise ça na tamboli trop il faut na lala au moins à 3 heures du temps encore nyonga pongi voilà bafuta kaka mutu il doit travailler te maka mutu to sala wana e banana na cerveau nyonso wana e banana na cerveau même si o mutu oluka amelikisi ti awumela dire wana osala les autres na cerveau pourquoi conscience na ya maele te biso Congo eza na ndenga bozoba moi si a rolongo awa akepa maman béton tu étais normal même sous évolution croissance ya nzoto nous a na moment na âge moko boye nzoto ko évoluer et changer yo yebité yo ka presse ngai na zanga boye soko mitali otali yo aleki kuna ye azongi si monique non yo peut faut kendi mais tant ba osala yo yango et après moment au croissance ya nzoto no ya pour développer bongo o chango wapi au moins la réaction sous c'est comme dans nzoto comme et surtout moi la moi signons ce soit comme na âge moi funga mana ikaka voilà yango nazoloba tango ekoma siko moment wana yi soki eye place e kanaki ya ekuti ba dresser yango ba BBC ba délocaliser yango emso mone matelo na libumu ngomi munene omona mwasi libumu awa boye na kati otendeko Vasco catastrophe c'est dernier na kinje ba kingo ya bana basi mabumu kutu koloba te ba mindele mikolo ba mosala mbongo na ba ceinture ba gain voilà place basi ba comprendre te lelo ba oyeba te plus tard et ils ont la conséquence ils ont nini au mona libumu ye pena so tali belo mona mabumu kwei au mona awa komi boye moi ça vimbi au mona munene so batali onde okola no yo to ebi muluba munene na weza la monde normal bio boko yo zelita na yo oui te non voilà loin de là tribalisme te na bina sens que to ebi baluba mingi ba minene eso to tali na ba tribu na biso tribu ya bato bazara minene ce sont des baluba surtout ya basi bokola emso zali obando kola malema tando komi o évoluer nango aux élites nango croissance yi mais les autres balingi boete peso moni mutu o akoli normal o tale bandeltina c'est na makolo na nzoto ndenge moko mais il y a les autres mona libumu lokola ligoro do melimai
na se mukie koto etondi dozo mona ke ebebisi bango alors comme na te asoso na libata na force ya osala bongo ekomi pe kotinda basi na ba penser mususu moi ça l'émission azui mobali ndenga za bongo akomo se sentir mobali fois asala boye mobali fois asala boye ya yomi mona akomi suko élevé par rapport à mobali et comme marchandise alata bongo abima mobala benga apese mbongo voilà so mobala apese mbongo ta sili kika na bar wana telemi kaka na re wana kena ye mais ça catastrophe so tambola na bar omona batu wana ngana vanda pe boye na moni fiango boye ndi na tengami boye biote o muta mama la re ora bi mama la re muta aussi matériel beto vraiment eza na monaki azaki bien ndenga zalaki azaki bien mais ndenga komi wana omona awa ezui pena boye awa ezui mais awa tikali mukie awa pa matiki je ne sais pas taille wana to bien ba rwandaise bana taille wana naturel mais ya biso mama neti mama wana vraiment na ebité ye moko est-ce que ya misala bongo pour comment osala bana batu bongo et ko sala yango eza ko sala ba osala chirurgie ou bazo pakola produit là je ne sais pas mais basi pe place au bakomi wana nde ba gomo pousser mon côté tina ba internet so mona ba produit ba sénégalais ba nigérien bazo sa ba produit wana base ba plante zo fumbisa ba parti mais les congolais sont comme ça congolais linga ko se pencher à bazar congolais ma beni ya quoi so ka yo ke intel a salagi boya ke luka ya ye na ndenge na ye mso ya ye za plus mauvais que o muto wana osala o muto wana salagi original ya ka bakisi ya ye ya mabe aka luki ba e komi batutu so landeli lelo ba tradi praticien ba goma ebele ya mabe ya faux ba obebisa banzoto abatu omon tango a force au sala bongo tango oleka papa moko amoni yo alatini makanisi voilà sikoyo ndeti mwana opo ayo kanga pena ndenga zabo ifona sala na mela omona place ezotinda pe soki pa kei afute moi sana bani yi o wana kutu elo wote omona place toza na divergence ya makambu yo mama moko ba jeune fille bazo mi bebisa na nzoto papa pe bazo mi bebisa na nzoto bazo penser que il faut ça la plus que ndenga moneli wana or eza na nzoto eloko échanger on ezati je pense que merci en tout cas c'est intéressant ba propos na yo ezo la kisake quelque part eza na ba OEP bazo détecter à mabe pe bazo dénoncer or tozo ngara na makomi s'il vous plaît balobi toza na mukili oyo mais toza ba ya mukili oyo te pour dire que elo onyo se ko ya o mode mo bebimi o nini mo oza censé te kaka ya okomisa ngo ya yo o batie nastro otie o batie lo mo bo cha ba o mususu kutu wa utiko kufali kwa kabelo ya cha kabelo ngabe na cha kabelo donc moi la nzambe foza na charisme maîtrise donc oyo za na ngo kumisi nzambe za na opete okumisika nzambe ça la biso vrai bien en tout cas analyse to continuer en auto continuer ka bolé maté botini la biso sujet parce que sujet oyo za mwana mboka nde asenga to développer ngo na yebi que papa Blaise Tsaka la papa na Nathan atindaki pe aye 4 mais muke to kende kaka to ko koma na suka en tout cas papa Vasco na ndengo intervenir na mission na biso to komi en tout cas réel et mekasaka alingara me pena rigueur na tana ya komi ko signaler que ta komi ko mapena na suka lo bani yokolo ba bandeko nyonso oyo ba uti kolanda biso par rapport à moi analyse muke ya ba kisito ba masanga oyo zo stimuler ba mibali pe ndenge ba baso ke vimisa banjoto. Voilà, merci ndenge to kom na suka. Moi je pense que na koyebisa batutu toza ba jeunes, surtout nous les jeunes. Je fais ces messages à la jeunesse. Biso ba jeunes to comprendre il y a un temps pour tout. Tu vois? Tant à temps ça na makamna. On ne peut pas être pressé pour na makamwa. Alors tant on se go balo comme il a parlé. Pour aussi ici déjà go mela ba kisi nyonso, o saleli ba force wana na kisi. Tout tant on comme a parlé au tiki tant on mela ngote o lemi catégoriquement. Alors secret ça na sécurité. Nzoto na yo ezala malamu. Il y a bien mela mai, c'est tout. Moi je pense que c'est ça. Ils ont la logo moroté moutaro benga lo bala hotel. Lo ba par so ko travailler trop sali musala oza surménager donc oza pena casser paiement au paiement à un moment comme melano Red Bull au melano XL. Ils ont ba blo moroté que pour peso force sala non pour zong sayo. Ba anticorps non pezonga à force. Mususu pesa il faut ndeti koliaka ba tomate. Moni chaque tongo ou les tomates na matungulu ba poivre ba nini wana ba fruit wana ba bloko wana olie yango ezala pe bien faut olie rapper fruit mingi
mutu musu na semaine asala ko sala 2 mois une année ali ata fruité ya linga ka ba bloko wana Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mopepe oyo bato bapemelaka.